Ouais, bandeko, bokoto. Toso makambo mboka. Tobonga manano bien. Ah oui. Dans la peau, la biso ya lokum. Sur la Zaïrois. Ah oui. Bandeko, bokoto. Bokoto toso makambo mboka. Ah oui. Merci na bandeko to bazo kota. Biso awa. Na tira bino na dala po ngo bomona ngo po o esala ba taliba pasi eloko oyo. Eloko esala ngo pasi. Yango tolata ngo na nko. Ba taliba tolata la bino eloko na nko po esala bino pasi. Yango moni fona tika boye po emona naka. O eza pona binemi ya ba Zaïrois. Bato ba memela biso génocide, massacre, viol. Kashidi Simukinje. Na pesi ombote nde wananga nzamba. José Lomami. Merci en tout cas. Jambo Nduko, accent munga obariki. Merci mingi en tout cas lelo naza penza disponible lelo boulot ezate na palais. Donc la ligne sa émission un peu nazala un peu mais toyaka toujours ce qui tomoni moi lokuta moko ezali toyaka pona koya ko démentir. Donc ngai eza anti mensonge, anti lokuta, pièce contre pièce. Lelo naza ko yandi na anti mensonge, intox, lokuta, manipulation et kolekate et pas na biso. Peuple Zaïrois, merci mingi na bandeko to bazo kota, bo partager ko sala biso bien. Pour émission na biso ezali participation à motunyo so ya mwendo sala ke peuple na biso a bénéficié na information. Donc bo partager bande kolangai. Naza vana kota dans quelques minutes nazo senge pa na bino bo partager. Pour na moni eloko moko etike betinga. Mabite na wotike eloko boete manipulation biso ndenge toza boye makambo ya Chilombo. Na ba allié na ye fiable ye moko nde alobaki yango ngai te. Na moni mutu wana kombia za na récit ndeko na ngai yo mutu za na récit ko koma biloko mingi te komaka komona na sina tangi po komona na moni yango te ma biloko eleke ebele na kombo na moni te na moni batu muso ya Poutine bazao koma mwa komona pona mona ke récit nga mutu ya récit parce que te fait okomi biloko ebele kombo na we mati likolo na omona te. Merci mingi na moni de komo wa récit azolanda ça veut toi partout. Tout ça partout. Et ma information mosusu o lelo na ningina ya ko démentir ko démontrer bino ke bande ko batika ko manipuler bino. Biso démarche tout ya unité na moment oyo na ba Chilombo ezate. Unité ezate. Yo ko sala unité na bato oyo baza ko collaborer na ba Rwandais. Monto azo benga ba Rwandais que c'est ses frères. Même voir même na discours na ye. Aouti ko interdire bino albi bom oyo bakoyoka lobeli makamba ba Rwandais ba okangaye mais entre temps za ko yebisa bino ke ba Rwandais baza ba nguna na bino ba Rwandais baza ko agresser bino. Ça veut dire peuple Zaïrois azana droit ko tanga Rwandais te mais entre temps bozo ba ke ba Rwandais ba toza ko agresser. Pourquoi ko jouer ko sakana ba to boy na discours là azo ko empêcher so eza ma xénophobie te. La vérité c'est la vérité que Rwanda ils ont agressé les Congolais, c'est fini, ils ont ma xénophobie. Bon, c'est que xénophobie contre le Rwanda. Non. La vérité est que nous sommes agressés par le Rwanda. Ce qui est la vérité, il faut que le Rwanda ils ont agressé Bisso. Botika ko ya ko intimider le peuple que oya ko meka ko loba makambo ya Rwanda. Oya ko non. Ba Rwanda ba toza ko boma peuple Zaïrois. Na discours ya Chilombo boti ko landango. Aza kolobisa bino azolobela bino ke azokebisa bato nyonso babando tanga makambo ya Rwanda na monoko na bango. Mais entre temps le même gouvernement a conventionné que Rwanda eza ko agresser Congo. Tiko bosa kana banani bozo mobiliser nani contre qui? Tango mobiliser mutu ana a capter information yepe fa lobati ba mobiliser biso po mboka Rwanda eza ko agresser biso mais bino ba Rwanda bazo agresser entre temps boza ko accuser Rwanda. Et c'est vrai que Rwanda muta osa babiloko wana na complicité na bino moko bato ya gouvernement.
Mais entre-temps, vous avez empêché le peuple à l'obéir à Rwanda, à Tanga Rwanda. Mais finalement, bon, on a tourné banen babolole. Oh, bah comme on a qu'à l'obéir à Makambo Tanga Rwanda, un contre Rwanda. Et ça Makambo NT. Et ça n'est Makambo vérité que nous sommes agressés, massacrés, tués, violés par les Rwandais. Rwandais a ça, personne non grata chez nous, tout Rwandais. Et ça Makambo xénophobie, et ça Makambo NT. La vérité est là que nous sommes agressés. Oui, bas bon magabiso mais to tanga komba mutazo bon magabiso te. Wana nini? Bango ba Rwandais ngo bino comme bomoni ba pesi bino pouvoir. Hein? Bokomi ba adorateur na bango kaisi ba totu bazana kati ya libulu wana ya kubanda ko adorer bango. Mama Béatrice Lokwa, ma soda. Moi c'est makasi. Lo sako ya mi bale moko te, moko si bate, yo za muta mi bale. Merci mingi Mama Béatrice Lokwa. Nengo landa biso bisiko zali nzambe apambola. Baza ko boma peuple. Donc na bino na comportement ya Nations Unies. Boza batoyo moko Papa Evariste Mulomba. Merci en tout cas. Boza bato moko gouvernement Chilombo na ba Rwandais na Nations Unies bango tout baza contre peuple wana. Nations Unies alinga kate ko peuple zairwa alobaki baza ko agresser ye. Alinga kate. Chilombo pe alingi peuple zairwa alobate ke baza ko boma e pa ba Rwandais. Soki otangi ba Rwandais ke ba Rwandais ba na mboka na biso ba na kate ba service à renseignement. Oh ekomi xénophobie. Oh ba ko kanga muto ba ko yoka ke alobi makamba ba Rwandais na discours na yo to kolobelango. Ali yo yoka bato balobe mamba ba Rwandais te siko boko mobiliser peuple ndeni soki peuple azo atanga ennemi wana te. Boko mobiliser ni mande ko na zo na information mo ona ye pona ko yibisa bino ke merci mingi la moni nani Abdoulaye Mabaka. Merci en tout cas Lemba. Merci de Kolangai. Nzambe apambola yo ndeko langai. Biso to koloba vérité que nous sommes agressés par les Rwandais et Rwandais na mboka na biso il faut pas en paix. Il faut pas en paix. Hein? Il faut pas en paix. Soki bino bato ya gouvernement à Kinshasa na bato ya IDPS. Bino bato ya IDPS. Soki bo se sentir à l'aise na Kagame comme boloba keke yo nani obo ya Kagame biso tozo sentir mal à l'aise na présence ya Rwandais na mboka na biso. To se sentir mal à l'aise. Bazonge pa na bango. Bazonga le M23 oyo bazaba oyo yo Félix na 2011 M23 kendaki déjà. Na parla nini pression à ONU mais yo moto zongi si bango Félix. Après ozoboya bato baloba bande ko na lingi na lakisa tango na bisa kibino ke mikolo yo ba M26 tout na kobimisa bango libanda. M26 eza bato ya presse ya manipulation gradi diminue un peu là-bas. Hein? Ba ide ni ba manipulation na bino wana oya bozui bato ya nini ya M26. M26 eza bato ya presse o bazo kosa bino. De M26. Toza na M23 basimbi manduki parce que na mboka toza na ba pouvoir oyo nini presse eza 4e pouvoir na kati ya mboka. Armée, je pense que c'est la deuxième. Donc, toza na 4e pouvoir, oh, ils ont armé, oh, bah, M26. Ça veut dire information, bah, journaliste, na bino à Kinshasa, il y a le Kouta, bah, ça, qu'on travaille pour le Rwanda. Na lingina la kisabino lelo, qu'on démontre bino que, ndeko sango, Israël Mutombo, oko manipuler batouté pour l'intérêt ndeko na yo muluba. Oko manipuler batouté. Ça les vraies informations. Tika kosala ka semblant lokola ozana na makila ya ba tribaliste te. Toza ba bolole te. Ba mususu ba information na bino ezo le kaka. Mais biso toza kotala ka tozo mona ka déjà que Israël Mutombo oza ko jouer double G. Na tika kosala émission na yo te na tiko tanga ote mais tango na moni osali loko na lobi ndeko yo a déconner. Maman Madeleine Bolumbo, merci Nzambe apambola. Oui. Biso to tanga ka mutu soki to moni a déconner to moni ke non. Pour awa biso ezali e ba émission ya vérité. Après to za na complexe ya mutu tek to sala ka émission ndenge sengeli
pas de complaisance, pas de complexe, pas de koloba, ce qui kombo na tokotanga. Ndeko Israël mutombo lelo ba mutumba otobenga lobi talamano eloko Israël mutombo lobi. Ngana lingina yo kisabino, avant na yo kisabino na kobanda na présentation ya émission na ye parce que le long de na zuita ko fanda na tala patango atinga biloko na lobi on natanga na s'intéresser na l'information au ba pesinga après na tala commence la ba émission na ye. La loi moko eleki wana bande voilà. OK, bande ko tokende mbangu tolanda ndeko Israël mutombo bomonake awa eza anti M26, ça veut dire anti ba journaliste oya ba rwandais, anti ba journaliste o baza ko ya ko pesa information masquée. Non, na soko ke na Ukraine lelo okomona ke ba baza na langage clair ke baza ko bunana na nini. Mais oya bino ezali bozo yeba ke mututel ndi azo négocier aza allié ya ba rwandais bozo sala ba semblant. Toko bandana kana introduction ya émission ya Israël mutombo. Bino moko botala bomona déjà na maloba ezokende wana ba photo bokomona ke Israël mutombo azali politicien tribaliste et pardon journaliste M26 tribaliste azako benga parce que basala ka maloba na présentation ya image il faut ekokana tango Muse Kabila bande koyemba nini batata ba mama botombola mandoki ye bomona pe basoda na mendoki bazolakisa comprendre ezaka image ezokende na maloba mais maloba déjà tango ndeko wana tindelinga lelo na tali présentation introduction ou bien image ya début ya émission ya mutombo ya Israël mutombo na monité frère oza très dangereux siko eloko etikenga nde na kolakisa bino ke ako manipuler bino te tolanda na ibandeli déjà bomona ke maloba oyo bazotia na ya nini na président na nzembo na débité soki présentation soki ni na image na bango ya ibandeli na maloba tie wana na bato ya za présenter monike iza ko sakana bato biloko wana il faut que commanda et sonde ko comprendre yango mais bino ekoleka na bino comprendre ekoleka na bino mais awa commanda eso awa ezali anti M26 biso tozaba anti M26 ça veut dire anti ba journaliste o bazo travailler pour ba Kagame comprendre bolanda ndeko oyo bolanda moi introduction wana bolanda maloba bolanda maloba oyo azoloba pour recueillir les TV première chaîne congolaise. Nous sommes vos yeux et vos oreilles. Oui, bolanda bien. Votre point de lumière dans l'obscurité des rumeurs, d'intox et d'infox. Nous avons été partout pour recueillir les informations les plus fiables, les témoignages les plus vivants, et à la rencontre des acteurs crédibles de la vie sociale. Au moins, acteur crédible à Zola qui ça. Au moins, acteur crédible au Yazola qui sabino déjà na introduction. Première chaîne TV. Acteur est crédible à la Kissi. Chilombo, Kabuya, Félix. Nous sommes votre point de lumière dans acteur crédible. D'intox et d'infox. Borda Bilonga, Nous acteur avons été crédible. partout pour recueillir les informations les plus fiables, les témoignages les plus vivants, et à la rencontre des acteurs crédibles de la vie sociale, politique et économique de notre Bomonia, acteur crédible. À la Kissi, première chaîne congolaise d'investissement. à la Kissi, par semblant, a tient na faulu na kati. Mais les restes, a tient bande na baluba. Bakabundi, Félix, oyo mosusu oyo autaka na États-Unis oyo nini, azaka soki bokutani na ye, azaka ke mbongo etika na États-Unis kala mingi te naza ko benda chani. Yeso okutani na yo mona ke mbongo ezoya. Osali na émission zela mbongo ezoya ekoma rate. Déjà na introduction, les hommes valables, Félix valable, Kabundi valable, na introduction déjà. Thierry le commando. Merci en tout cas. Bo landango lisusu moi mouké parce que ngai ekolekate soki na moni loko ya buzoba na koya.
bolanda ndeko o Israël Mutombo présentation émission na ye na image ndenge za ko introduire bilongio akomi alakisi ba homme de politique valable. Bosolo TV vous invite dans sa nouvelle aventure. Ouais. Bosolo TV. Bolanda. L'info dans sa profondeur. Tout de suite sur Bosolo TV. Est-ce que l'équipe là sango? Magazine. Bande ko bolimbisanga parce que il faut battre mona déjà introduction na ye asa osala ngo plus pona bande ko na ye baluba mais akosi ko tiaka Martin Fayoul. Nous sommes vos yeux et vos oreilles. Nous sommes votre point de lumière dans l'obscurité des rumeurs, d'intox et d'infox. Ouais. Nous avons été partout pour recueillir les informations les plus fiables, les témoignages les plus vivants et à la rencontre des acteurs crédibles de la vie sociale, politique et économique de notre pays. Atandi kaka baluba bachani baza crédible. Bakabundi wana baza crédible. Kabundi un politicien crédible. Chani un Chilombo un politicien crédible. Déjà abandi Mabé un 26. Abandi déjà Mabé. Chilombo a un politicien crédible. Selon si c'est vrai, Israël Mutombo est un vrai politicien. Est-ce que Chilombo est crédible? Hein, Manolangay? Si c'est vrai, Chilombo Nini, Israël Mutombo est sincère. Na introduction à l'émission na ye. Chilombo est un politicien crédible. Kabundi est un politicien crédible. Parce que aponi ka batwana. Na moni Katumbite, na moni Bembate, na moni Badente. Avika Fayoul par complaisance, image ka a trompé, je m'excuse, a trompé ka batu. M26. Batu M26. Ça veut dire, batu ba journaliste ya ba Rwandais. Mais les restes attendent baluba na baluba. Atika ma Fayoul bambie moi moke pobolo bateke o bandeko. Le premier message nangai za na nonate. Le problème à message nangai ezana biloko ebele o ya uti koloba. Boza sincère te na ba émission na bino. Nalandi Israël Mutombo na koya na image oyo esali ki pona sala émission oyo batu ya bani ba M26 ba journaliste ya ba Rwandais. Na koya pona kolakisa bino Israël Mutombo na uti kolanda ye aza kolobela pona makambo ya unité. Na unité wana il faut ko sangana pona kobundisa ba Rwandais baza bozana ba embargo ya minduki ba communauté internationale aza ko bloquer minduki yango ezosenga ke bato bo sangana toza ini pona unité basalaka unité na mutu oyebi ke bozana ye na esprit moko. Okosala unité na mutu boyebi te aza c'est un bandit, un traître comme Chilombo. Pino bolingi bo manipuler batu na unité moko ya mayu ya lokuta ya ebomisa batu. Chilombo bomisi ba luba kombe o balandaki ye. Chilombo asilisi ba kombo ya batu boni na soki bolingi na kotangela bino ba kombo ya ba kombata o Chilombo asilisi pona kolukaka makambo bozolo bake il faut to sangana to sauver mboka. To sangana kaka to sauver mboka. Do ata Chilombo biloko asinyangi na ba M23 to tunate to lobateke ndeko azabiete. Toke de kato sangana po to komi na moment moko il faut unité nationale. Merci mingi Thierry le commando ba M26 ba journaliste ya ba Rwandais de ba M26 M23 ba simbi minduki média M26 ba simbi libiso média M26. Combien de combattants oyo Chilombo par ba discours na lokuta ba diaspora boya to sangana po to sovembo abenda batu Martin Sali asila lokola mungu esili na mai. Arimoke, Ali moi, John Bex, Ali moi, Jano Kabuya, Akenda, Mama Kapinga, Akota, Nini Samson, Sansinique, Obeki Konka, Sansinique, Akosa Batouana Touke, donc Boya to Sangana. To Sangana to Kosove Mboka. Batouana Balanda ye, Boke na Londres kuna, Mukreke sa akitaki kuna, azongi mbango, azongi eli na epiti sur la sala ka livraison.
bato à Londres bango tout bakita ki pona souci kaka to sangana to so Félix asimbisi bango mama na mupepe basimba ko me asimbisi bango bokanga mupepe boy ekimate yo so moni muto asimbisi mupepe ke ekimate kanga yango asimbisi ba combattant balimo boy bisanga bomona bango lisusu le même Buzoba wana abandi nango lisusu na version mosusu ayeko betango na union nationale bayeko sala nini comment on appelle ça? Union sacrée. Félix a toujours une version kakake, il faut unité nationale pour te sauver mboka, mboka zokende mabe, a créer union sacrée. Okuta kuna bakatumbi, babemba. Na M23 na kati ya union sacrée. Boza déjà na union sacrée, je m'excuse. Boza déjà na unité nationale na kati ya parlement. Boza li mouvement ya union sacrée, ça la kisa déjà unité nationale. Pourquoi bozo lukaisu unité mosusu en dehors ya wana? Ça veut dire oh bo créa ki wana ya union sacrée wana. Et kokite hein? Et kokite. Bo sala ki yango po bo sauver nation. Bo sauver te. Bo bandi lisu ba aventure na bino, ya ba discours na bino na ba M26 na bino, ba komi ko sala ba image ya lokuta bande ko boya nazana eloko na olakisa po, bo lakisa bo mona ke M26 eza journal oyo au bwengi ya ba Rwandais o ba Congolais ba lati yango po ba ya ko kosa kabino biso tuza ko dénoncer ba M26 awa M23 simbi munduki M26 ba simbeli biso media okoyoka bango na langage lokola Israël mutombo okoyoka na langage ya ba patriote mais soki oza na maye ya politique o côté o mona que frère aza dangereux très dangereux. Israël mutombo azosenga il faut batunyo so basangana unité nationale batutu il faut toza na sima soki ne ba obenga soki mokonzi na bango wana po babunisa Rwanda est-ce que ye Félix alakisi eloko nini azana problème na ba Rwanda alakisi bino yango avant mutu bokende ko aider bon alakisi bino ke ngai na un problème boy hein Mzee Kabila alobaki yango hein kaka na ninga ba dolo baloba ko azana kwiti on m'avait demandé de le donner l'est du Congo. Mais j'ai regardé, j'ai dit, mais ça ne va pas avec les Tutsis. Moussa Lobaki, Abande Koloba. Abandaki Koloba. Tangwa monike, tigana bibisa secret. Abandi Koloba, biloko baruba, tuti basenga kiye. Tiko, oh ya bino. Azana mutema makasi kindokola kindokia mwana mwasi. Po mwana mwasi soka ya chora, alimbisa kate, Félix yana kindokia mama na bango. Félix ana kindoki ya makasi ya mama azomona ke mboka o ezokende na kufa likolo ba accord wa sinyaki ya molili mais azako forcer bino boya ko rejoindre na kati ya ba accord wana ndeko na ngai na ndenge na yebaka na bao baza kindoki na ebite mais ngala koloba ndenge na yokaka baloba ke soko moni ndoki akoti na famille yebake moko mutu moko afungo les portes ça veut dire moko azana kati na monde wana ye mutabisi bande ko boya siko liwa o ezokota na ba Congolais nani ndoki afongole ba Rwandais porte po ba kota ba continuer na obomati lelo nani afongole porte ba Rwandais ba M23 baza ko ndiembela na sima ya nani o ya présenter biso ke Kagame aza son frère nani konini comment allié fiable nani ye mutu aza complice ya ma massacre ya peuple na biso ala kisabino nano ba accord nini oyo M20 isa ko entêté M23 qui doit continuer à boma peuple ala kisabino ba accord wana po M23 za ko lobelango d'ailleurs yemoko nani oyo koma Israël mutombo alobeli yango bozela na luka tellement na préparer qui place wana te mais comme yena mutu na kosa tout na yo kisabino place yemoko mutu ye Israël mutu bazolo belango makambo ya ba accord azako reconnaître que il y a des accords il y a accord ezali mais azako boya ko mentionner clairement nani akende signer ba accord wana hein qui doit nous unir en ce moment. Les pays nous appellent, à la nation a besoin de l'engagement de toutes ces filles et tous ces fils, a-t-il déclaré. Ça, c'est le chef de l'État. J'aimerais ici, on a quand même extrait, il y a mon Kondiamboka, il y a mon Kondengalobaki, appel à l'unité. Pour un premier point, appel à l'unité. J'aimerais ici, derrière les discours du chef de l'État, savoir quels sont les effets OYO, appel OYO produire actuellement.
Bande olangai. Na koya nango ba efe wana na kozongi la place wana. Na lingi na yo kisabino nani. Ma vie est à partager, c'est la démocratie, chacun soit qui n'a rebelle. Mais à cause de ma brassage et ma dialogue, ma kota awa. Boyo kasi. Parce que la prière, bazo multiplier ba pour lui vous la contrôle nango. Les qui n'a biso monisco na ma coopérant. Ils sont venus engrosser des filles ici avec des témoignages. Bolanda moi muke. C'est dit ba komi koloba ça, je suis en train de rapporter ma kambo aux populations à koba ikolo. Bato ba zemisi bana bato awa. Il ne représente absolument wana monisco. Ce sont des gens qui cherchent des minéraux dans notre pays. On est fatigué de la MONUSCO. Pour la maintien à la paix, au contraire, ils ont assisté. Qui ne dit mon consent, c'est comme si ils ont accompagné les ennemis. Et la population en avait marre. Pour mon idée, même Moutou Yamounene et Asuka et MONUSCO, ils ont présence. Natia Ngoka wa pona ngena luka place précisément. Na olinga toko ma place ango. Même à Bounia, batmani ma MONUSCO, moi-même j'étais là. Anthony a écouté la lobby. Bato bozobunda na bango ba M23. Yé moko M26. Aotanga M23. Lokolo zali kita ya bamboke bele biso pe toza ba membre. To benge to lobi yaka yo oya kolobana na bato parce que tozo comprendre makambo yote. Tala moto lokola bato Nations Unies na bino bato MONUSCO to kanisa ba kopesa biso maboko melikambo zate. Ba kokite. Guterres, Nations Unies, organisation monene. Balobi na biso ke bato bozolo ba biso to ya kokotela bino na bitumba to toloba to ye ko vérifier que bato wana bazana manduki ouais M23 za manduki bazana bitumba izali sophistiqué bazana armée moko moderne donc bazana makasi moko baza puissant wana makambo communautaire wana communauté oui ozana raison balobaki yango kokotela biso to yebi ke bino nde boza makasi mais comment bino communauté internationale boko na niveau ya koyebisa bino ke biso boko wakolobelo kote Mireille Bosange bino ndenge bozomona bino Bosako to bozosenga tokotela bino aza makasi mingi M23 aza wana tata oyo nde azoloba bino congolais esengeli bolanda tata oyo M26 muto makasi muto ake koloba makambo biso ekomi problème awa sikoyo tokosala ndenge na bitemo ye tokota bitumbu eza nde mpo moto oyo bozoba tobunda na ye aleki na biso MONUSCO na makasi wana azoloba vérité akosi te M23 selon Nations Unies M23 aleki Congo na manduki M23 aleki na Nations Unies en croire makambo Anthony Guterres alobaki. Ça c'est dur et c'est fort. Ok. Mokonzi ya mboka bibo problème ezate azongi siko na bozoba chef de l'état keli banda ba bozoba manduki boyoka bolobaki na biso embargo ezalaki embargo ezalaka depuis kala bayebisa biso kaka embargo Xavier auti koyawa na assemblée na Sénat bayembi epai ya monsieur Bahati président ya Sénat alobi te embargo na Congo etikala koexiste te oh papa embargo ezala te olingo lobaki Joseph Kabila asombaka manduki te po alingaka te Joseph Kabila aza soda alulaka nde munduki donc Joseph Kabila aboyaka kosomba manduki alors que bakabona o likambo nini boyoka bino moko ndenge moto alobaki boyoka Stella Karine animation boyoka bino moko bobandeko concerné nalingaki nalakisa nde place moko tellement ezama molai na olo ko retrouver yango te place oyo ye aza kolobela ke M23 asignaki ba accord na ba accord wana eza na message na ye na tellement na ko retrouver yango te na ba message na ba accord ya asignaki M23 asengi ba kotisa bango na armée batia bango batika bango na ba galon na bango ba grade na bango soki ozaki colonel na Zamba obimi colonel na ville ozaki lieutenant na Zamba obimi lieutenant na ville wana ye mutazo loba alors bibandi ko to se retrouver na kati ya ville oyo mutu auti na Zamba asala formation militaire te akomi awa bakomi opasole banzela ba feu rouge banini azoleka kaka bato ba uti na M23 wana ye alors ba accord bango ba signaki na M23 sikoyo ye Israël mutombo bomoni auti ko lokumisa chef de l'état asembi manduki chef de l'état salibo siko tango azolobela ke ba accord ba signaki nani a signaki na M23 mwali muleta omoni azako démontrer bien que na suite nango parce que neiza mwa mulai alobi ke M23 azako revendiquer il faut ba intégrer bango na kati ya armée batika bango na ba galon na bango ba grade na bango oyo azaki colonel akotaka bongo oyo sikoyo c'est bien au dénoncer
Nenge ba revendication M23 wana zo revendiquer. Alobi bien que ba brassage c'est salement. Bato nyoso bozo mona baza ko mayenga yenga na ville, baza ko intimider peuple la ville. Et ça ba brassage salement. Il y a AFDEL, il y a MLC, il y a CD Goma, il y a ngo bato na bakota. Siko azako loba beke bato yo lisusu ba ye lisusu. Ba lingi ba tia bango ba kota lisusu awa. Ba accord ba signaki bazo senga ke ba pesa bango ba grade manini ba intégrer bango na kati armée ba signaki ba accord na nani. C'est là où on a vu que hypocrisie avec M26. Entre-temps, ils ont commis ça. Président, chef de l'État. Chef de l'État, Lobaki. Chef de l'État, Saliboy. Mais le chef de l'État, ils ont commis ça. Pourquoi vous avez dénoncé Félix? C'est lui le signataire des accords. Ils ont commis ça, peuple Lelo. M26. Batualokuta. Fanatique. Côté Moussous, on a reconnaître que M23 a signé qui va accord. Parce qu'on a signé qui n'a nani. Moutou a signé qui accord na ba M23, c'est lui le problème du Congo. Dites amen. Dites amen. Moutou oyo a signé qui va accord na M23 oyo lelo Israël moutombaza koloba. C'est lui le problème du Congo. C'est qui? Ezaka moutou Israël moutombaza comme ça. Chef de l'État. A sali ba démarche, à quelle diplomatie. Au moins, la vérité que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est Félix Tshilombo Tshivube. Yé mouta signé qu'il a M23 ba accord avant même à comme en place à Zawana. Après bozo linga, boya komema isu batu mususu na unité nationale. Entre temps, bozano clarité na biloko bo signé ki kuna. Naza koya lisusu sikoyo oyo esali ke na sala émission oyo M26 oyo place wana ndi apienga kanda moko na okosa bino na taille bateau vraiment bazo sakana na peuple na biso c'est là na talango wana je pense que na quand même na pona ki yango déjà si je me trompe pas wana pesa na pona ki yango na ça qui tout OK. Alobi boy unité nationale et komi kobota ba fruit na yango siko fruit ya yango na lingina la kisabino bomo na siko ke koma baza ko sakana na bino batia Congo koma baza ko manipuler ka bino na ba fausse information heureusement pona bango mikolo ba kutani na awa na anti M26 anti ba journaliste à lokuta na bandelo bem bolanda M26 oyo Israël mutombo bolanda à travers ces numéros d'appeler en direct. Il est 20h, il est 19h passé des 40 minutes, heure de Kinshasa, 1 heure de plus à Goma. Mais vous êtes également à Paris, à Orléans, vous êtes en habitation à Milouz, vous êtes à Londres, vous êtes en habitation en direct au PC Binombote, appel à l'unité. Vous avez vu aussi Bouketchou Premier, j'avais parlé de ça ici, où Bouketchou Premier est en train aussi de mobiliser les gens. Mamouna président au Quito depuis Londres, pour pouvoir côté le Rwanda par rapport à son attitude. Bouketchou Premier a dit quelque chose par rapport à message. Je verrai quand même Tolandango, même pour 2-3 minutes, Tolandango. Bokapé appelle à l'unité, appelle à la mobilisation. Ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Ça, c'est Bouketchou Premier qui a lancé le message depuis Belgique. Suivez en image. On va se retrouver après. Cette fois-là, je vais parler un peu de brassage avant la formule à téléphone pour vous donner l'occasion. Parce que Lelo, la communauté internationale, la guerre. Bouketchou Premier a sali appel à unité contre le Rwanda. Ça veut dire biso la Félix Tosangani pour na oteme la Rwanda. Et le l'Ouganda. Oyo ka message à Bouketchou. Je vais vous démontrer clair. Attends 2 secondes, vous allez voir ça. En image, Bouketchou Premier qui lance le message, toujours appel à l'unité et nous devons nous battre pour ce pays. J'ai aimé quand même son message. Suivez. À Londres, Manchester, Liverpool, Tottenham, East Ham, Barking, Nottingham Hill, Shepherd's Bush, partout. À Londres, Wayamboazoya, les 19 novembre, surtout, dans le stade Arsenal. Dans le stade Arsenal, Toté le Mela, Kagame Girafe. Toté le Mela, Ebande Kunangai, toute la première fois, président Kito Asali, est fort que na
comme en Grande-Bretagne, na kutala na bino tous les bajeunes au bobotami na kati ya Londres, ba mama, ba tata, bana, tokomi na temps ya distraction ici. Ta ya unité biso tout bana mboka. FM les sages, TikTok, namoni FM. Voilà. Pasteur, Bobimisa Bato, na l'église Moïse ekobanda Genèse et Apocalypse, batona babungelaka mabele na bango na Israël, bapasteur ya Grande-Bretagne, le 19 novembre, nalingi namona bino na stade ya Arsenal. Bino bolobi bozali basali ya Nzambe, biso tozali babrebi. Botika kobloke bato na baeglise. Naza koya et puis na kotambola na baeglise tout eza na l'État international. Na kokota na baeglise mpona kosala mobilisation. Toza na bino, tona besoin différence te, tona besoin bolingo, unité, amour, mboka neza ya biso. Soki lelo biso totelemeli mabele na biso te, moto akotelemela mabele na biso aza te. Boye bomoni ke baanglais bayamba biso, mais nora mondele azalaka te, baanglais balakisa biso bolingo. Mpona nini bakoko ya baanglais babundelaka mboka na bango. To bajene oyo boza na kati ya Londres, na Grande-Bretagne, le 19 novembre ezali ville morte. Le 19 novembre ezali démonstration ya force oyo tokolakisa dans la face du monde te tokoki kozala colonise na Kagame te. Tozalaka colonise na babelge, un petit pays lokola Belgique. Lelo mpe tokomi colonise na Rwanda, azwaka bavisite na biso bakendaka na parke na biso mekoma ya barwandais. Nous sommes humiliés les peuples de Dieu. Quelle humiliation! Peuple ya ndenge ni président qui peuple ya ndenge ni no wayambo. Merci. Très bien, ça c'est Bokechu premier Wayambo depuis Belgique, na pesi mbote oyo peuple nini, c'est une humiliation. Effectivement, Rwanda za na parc mokote ya wendo la Kisabatu. C'est comme ça que ce gars là fonctionne, il récupère des gens à l'étranger, ozo futa visite na Rwanda ozo ya alors que bazo kotande pa na biso pona ko mema bato na ba parc à Virunga. Ça c'est une humiliation. Boyoki seconde école. La première des choses, Bokechu a béni mobilisation te ya ko soutenir gouvernement na bango na unité bazo senga te. L'unité obiso to senga tout le temps, c'est l'unité contre Chilombo na Kagame na ba politiciens. Lié alingi azu image wana ko manipuler nation ke message à Félix et ça li ke même ba Bokechu ba comme mobiliser pour na unité. M26. À la kisi ngona Kinshasa. Mais ata mukolo moko te comme hier alingi amoniki amona alingi Bokechu mingi. Ata mukolo moko te abenga Bokechu par téléphone ke to sala émission na en direct na l'élection na nani na bosolo na la politique en direct. Ce qui ye asa ko croire na combat ya Bokechu. Pourquoi asala ka émission en direct te kaninge ba télévision na bango batala bango na Congo ba bi Bokechu o lekale en direct. Pourquoi asala ka ngote? Azui mwandambo ya message wana o Bokechu osenga unité pona ba toto zala uni contre Kagame. Quand on dit Kagame c'est contre Félix. Parce que Félix, Kagame à cause de la force, c'était sans Félix. Mouto a présenté Bisso Kagame comme son frère, c'est Félix. Si vous avez une image comme ça, M26, a comme ko balusango, ko la kisabato na Congo, que même Bokechu Mouto a télé la Kabango, a ça pour l'unité, il y a qu'à soutenir Nini Félix pour la bonne Kagame. Est-ce que Félix est dans l'habitumba la Kagame? Félix est dans l'habitumba la Kagame. Mouzé Kabila a décidé, je pense que c'était en 98, si je ne me trompe pas, a bengani tous les Rwandais, Bakei, na Est. Mouzé Kabila a kamwe. Où est parti le ministre des Affaires étrangères? Il était aussi Rwandais. Mouzé a kamwe. Nani? Bizima. Bizima pe abungi. Par ironie, Mouzé Kabila Zotuna. Mais même ministre des Affaires étrangères, Akei, Azaki Rwandais, pour nga lobeli ba Rwandais, ni Akei. Lelo Bizima Oya Kimaki na 1998, pour Mouzé Abengana ba Rwandais.
lelo bizima za na Kinshasa. Siko na kotuna bino ba Rwandais bakenda oyo bayaki na AFDEL o ba bebiseli biso mboka o basake lelo mboka na biso ekufi bakenda obe bazali parce que parmi bato bakimaki o mbakimaki kapo mobuze alobaki ba Rwandais bazonge pa na bango bizima kenda lelo bizima za na kati ya Kinshasa afandi na kati siko to kotuna ba Rwandais bakenda ou bien bazala ou bien tango bayaki batika pouvoir na pa ba Congolais nde bakomo gérer mboka na bango potomoni bizimakara yo na apparaître photo na Félix bizimakara apparaître muto ya kimaki po balobaki ke ba Rwandais bazonge pa na bango a se retrouver lelo ke yena Félix akangi na ba Rwandais belé mais entre temps aza ko pekisa bino muto ya ko meka koloba mabe ya ba Rwandais bakangi ye donc mabe o ba Rwandais bazosala na mboka na Félix azomona ngote tala ba M26 Bokecho azobenga unité pour na peuple comme to senga toujours diaspora to za uni pour na sauver mabelwana unité o Bokecho azakoloba te po unité ya koza na sima Félix o nengo zoloba ke ba appel ya Félix et sali et ba retomber na ngo komi Bokecho appel à unité à Félix et toucher biso ni de loin ni de près te makambo ya Félix na son frère Kagame et tali biso te Bokecho azo sala appel à unité ya ba diaspora o ya ba Zaïrois pour na kokendo te na Kagame na ndenge azui mabele na biso akangi ba politiciens tout ba comme ba esclave na ye. Le problème ya unité ezaka pona parc ya Virunga o Bokecho c'est ils ont concerné ba Congolais ya ba Congolais ya ba politiciens o ba ke ko s'agenouiller et pas Kagame biso faut za la uni pour combattre bango. Quand on parle de Kagame, on parle directement de Félix. Quand on parle de Félix, on parle de Kagame. Tala M26 comment zolinga kwa sakana bato. Peuple zaïrois. Problème en mboka na biso eza poma unité te. Peuple aza uni de partout. Mais le peuple est trahi par le leader na bango politique. Soso mboka. Peter Mbambala na pesi mboka. Peuple aza uni partout. Bato baza ko trahir biso le toko ma faible. Ce sont les leaders politiques. Unité n'est-ce que biso to na crise ya unité na mboka. Mobutu a sema unité a koti sangoti na misisa. Kota na kati ya ba famille omona mungala bala muswahili banga mungala mukongo bala bato basangana unité wana yango résister kilo mindele ba kotite unité nini o Félix alingi ko apprendre biso lelo pona ko bundisa Kagame le peuple est uni peuple isa uni bino bato bozo kende ko zo ba engagement kuna pa ba Rwandais yango sa ke peuple akufaka sans bino Kagame oza makasi devant peuple wana te. Bino bato za ko endormir peuple wana, bokaboli peuple wana. O ngala za mutu ya MLC, ngala mutu ya INC, peuple za ko se retrouver lisusu te. Soki banani o ba obundira mabele. Armée ekomi nano armée ekomi tribal, armée ekomi régional, armée ekomi kuna ba clan, armée ekomi kuna bana quartier. Na armée donc ekomi biteni wana maswa na ngai mwana quartier na biso wana maswa na ngai mwana province na biso armée kufa yozo luka unité nationale ya peuple. Commencez d'abord par semer l'unité dans l'armée. Dites amen. Yes. You want me to tell the truth? Ha, au sentir anglais. Izalango mike wala bubanga la bilote izalango. Hein? Félix Tshilombo banda nano ko créer unité nationale na kati ya armée. L'armée est divisée. Ozwi nano ba bataillon na yo soki bani o créer o ba lata chocolat baluba na baluba. Kabila pesa ki wana créer ba Rwandais na ba Rwandais. Créer nano unité na kati ya armée na yo. Yo kanisi ke unité ya peuple nde ko kanisi ke o libérer mboka wana. Et là, mboka za libéré na force, na armée. Armée est mal équipée. Ils ont makambo unité. Bo bandano ko kata ba salaire na bino tout. Ko banda Kanambe, chef na yo. Yo moko Félix, Kanambe azoka $680,000.
Yo moko Félix ozo soki 2 millions soki 80 000 $. Maman nazo 400 000 $. Bosso ozo soki 6 000 soki 600 000 soki combien. Baati ba député bo kata ba salaire na ba soki c'est vrai bozana souci en boka na ils la libérer bo bandana no ko alimenter ba musiciens et pardon ba politiciens ba militaires base à la bien. Na uti ko landa kaka na ye nini journaliste ya M26 pour le moment ba militaire na biso baza fort. Na nini kuna baza kolia be oh bandeko na ngai lelo na tongo na 7h et quelque ndeko na biso moka bengi ngai mbo moyena tan komo neza te yepa zaki muto mampinga ba maswa na yeba tikala hakuna alobi ndeko na ngai to bundi na M23 ba beti biso to reculer atangi nga na pont yango alobi to komi na pont wana to telemi M23 muto yeko pesa biso madesu nzale lekeli biso M23 muto yeko pesa biso madesu alobi bolia nana. Vous pouvez cette information et pas il y a M26 Israël Moutombo. Il y a l'objet qui est armé comme bien équipé, armé comme le kuta armé zananzala. Armé ils ont vendu ma dette sur la moto na 20h, ma dette sur ça 7h du temps. Ma dette sur ma casse les autres que zo belate. Vous avez ça militaire ma dette sur et ko bel après 4h du temps. Ma deso ngo soka yeli boye militaire azokende na masasa zoko abeti côté ta na sime bimi tout avec ta tout passer diarrhée soka abeti ka digi na sima kuna zo répondre tata diarrhée aller ma deso zo belate ma militaire bino bazala na manduki mi bale côté soka abeti kaka na sima kuna zo beta tata ça veut auti ko lia biloko belité ma deso ça 4h du temps. Soda, boze lise ma desu belaka. Bongo soki bitumbe bandi. Eli bakwa, merci en tout cas. Ngai na pesi bino vraie information. Ya muto na front. Babundi na M23 lobby. Ezaki samedi. Babundi M23 beti bango ba reculer. Ba komi na pont moko boy ba telemi. Nzale eleki bango. M23 muto pesi bango madesu. Boli anan. Soda. Officier, nous avons pesa moninga na information à la Belgique ndeko na ngai. To bundi nzala eleki, mutu apesi biso bilo ko lia M23. Olivier Matende, merci en tout cas ndeko na ngai. Soda za obunda. Nzala eleki ye, atelemi ba adversaire va comprendre parce que entre M23 na RC na FRDC, Moutouako Sabinote, c'est le même militaire. Oh, baza na ngambo nde baza kote oyo. Motorola iza moko. Bino bokomi wapi. Bo biso kote oyo, biso ba M23 to pusani na poboe. Kaka le même opérateur wana nini chef de communication, ya information. Atuni siko ba FRDC, bino bokomi wapi. Oh, biso toza ko avancer na sud kote OK. OK, bo telema nano M23, bino pobo telema. Est-ce que kote oyo boza na bolie déjà chef kote to lie nano te? M23, patona bali na te, mais maintenant on a madesu. Bozo bunda nanani. Bozo bunda nanani. Même tenue, même arme, même comportement, même communication. Donc nous sommes bozo communiquer place moko. L'armée congolaise oyabakon eza infiltré. C'est pourquoi Kagame aza mutu makasi parce que il est dans votre armée. Nga mutu na lobi angote, ye moko Félix a reconnaître que angote il y a l'infiltration na kati armée. Dites amen. Dites amen. Christine Wayi, na pesi ombote Christine Wayi place aux alliés. Maman Christine Wayi na pesi ombote. Comment boko koza lokuta boye? Bo banda ko manipuler bandeko. Guerre za na Congo te, nous sommes sous occupation. C'est toujours bagé na bango ya gouvernement ya Kinshasa na Kagame na Mousse. Comment ça se fait que Félix était de loin kwa kisaka Kagame a kotisi minduki mais aza kotanga Museveni te et pourtant na position oyo M23 zali mutu akoko revitailler za Uganda. Ce que Uganda te ça veut dire armée ya bino moko ya Congo des OPC minduki. Cherigo commandant Zawa, Mwadi Muleta Zawa ayebi armée oyo zangi base arrière eza armée eza lokwa motoza na mala oza na anticorps te maladi to côté obeta yo
armée o ezali base logistique ezangi nini renseignement eza lokola moto oza na maladie ozangi ba anticorps soki ka pa ba kobeta yo okufi parce que na position oyo géographique ndenge ezali M23 akoki kozwa ke aide par Uganda comme base arrière na ye ya fournissement ya nini ya logistique soki Uganda te ça veut dire eza gouvernement qui sasa yango moko na MONUSCO nde baza ko ravitailler mutwana po menjuka uta na CLT il faut etambla na mabele il faut ekota kali kola mai siko Félix ya osakana nani po tozo mona azaka Kagame mais azotanga plus Museveni te azako endormir bino Félix ya osala campagne électorale na ye azo préparer ba élection na ye pour défendre bilan na ye na sala ta boye pour ba Swahili na za ba komona ke na bundela kibango na moni pende ko olobi ya solo ndeko nanga je pense que idée na utika ipana yo José Kala oui ozana raison ndeko nanga idée wana olobi ya solo azo préparer ya solo a préparer ba élection en 2023 à travers ba élection satellite congolais. En tout cas, merci mingi ndeko nanga. Merci na musala osala. Peuple zaïrois bitumba eza na mboka na biso te. Toza nde occupé. Kaka même service o ya renseignement eza na M23 yango nde eza na Congo. Ena ba militaire na biso. Kaka même logistique o boza nango yango pe bango baza nango. Commandement eza ko uta place moko. Félix a traité M23 comme un terroriste. Mais ayambi ba leader ya M23. Akangi na bango pe photo. Babizima, Baruberwa, Moïse Marungabu, Bagisaro, akangi na bango photo ba yeko défendre le mouvement na bango, il faut que nous bon négocier. Yo si on a pensé ba américain ba yambani ni Ben Laden. Ba américain ba yambi pe Ben Laden ba discuter. Nanya so sakana nani. Bino ba journaliste ba M26. Makambo o bino boza ko mobiliser yango pe armée o ya bino eza besoin ya ba marche te ya ba manifestation te eza besoin ya logistique ravitaillement bo bandana no ko mobiliser ba presse bo tia pression na gouvernement na bino bo kata salaire mensuel ya Kanambe bo kata ya Olive Lembe bo kata ya Marthe bo kata ya Félix bo kata ya Mboso bo kata bango tout bazwa nono mbongo te pas ata 6 mois bo ravitailler armée c'est ça vrai bandeko mobilisation ya tutoko ya kosala yango wana M26 o nyoso ya Kinshasa si c'est vrai boza na souci ya mboka wana bo sala no mobilisation ya kokata ba salaire ya ba député ba sénateur na ba ministre na ba président na bino na ya kala na ya sika na manini côté ya nini ya comment on appelle ça tanteres oncleres bo kata bango tout ba grand-mère ba grand-père bo kata bozo ke mbongo tozo concentrer yango nano pona effort de guerre mikolo pendant une année ou bien 6 mois muto akozwa mbongo te bo kati Kanambe 680,000 na ebolobi ezoke na effort de guerre bo kati Félix 2,80,000 ezoke na effort de guerre mboso azoka so 800,000 mbata azoka so bo kati bango tu bolobi 6 mois comme bino bosenga peuple a sentir a serrer sentir bino bo serrer ko ba capitula na bino bo serrer yango po bino senga peuple faut serrer les ceintures bino bo serrer ba capitula na bino bo kata ba salaire na bino après bozo senga na landi Israël mu comme oh peuple a essa ko s'enrôler na kase ba s'enrôler te na nini ba s'enrôler te mais bo bandana no ko bengisa bana ya nini ya Félix il faut ba rejoindre armée utudi wo wamba ngandena we go dimen. Voilà, bêti moi nitalaka. Comme beaucoup de la mobilisation, il y a ba jeune, il y a enrôlement. Mutu o il faza na premier plan eza mwana ya Félix Anthony. Tomoni na teni, tomona Mobutu ba Kongolo Mobutu balata ba teni. Cheri le commandant na kosi. Commandant l'État na kosi. Kongolo Mobutu bomone na armée te
Bato mosusu apart ka zanga nde azaki ya omela biberon. Yango moni akomi ba mosusu bazaki mibali mobutu akotisa bango na makasi. Bandana noko soki bozo sala vrai enrôlement. Exemple à suivre. Biso to mona kango. Soki bosali inauguration à société moko ya ba chocolat ba biscuit. Président sala gane. Aya kakalie po bato mosusu balia. Comme yo Félix okoko kende la bitumba te. Bandana noko sako bibisa mwana na yo na bana na basi bolobi pomba militaire basi bazali. Bolobi bana na bangao baza 7. Bango tout miteni militaire. Mboso zana combien? Oh, pour Mboso za soki na bana soki 78. Mboso yaka tous les 78 enfants. Boshab ozana combien? Kanambe na oyo ya kala obotaki na mwasi na kala na oyo ya sika na bango tout bokoti bango na armée. Botindi bango. Bosali pe bataillon moko ya bana ya bana ya. Et ça bien. Bosali bataillon moko ya bana ya ba député. Que bana ya ba député kaka ba militaire. Bolobi bokende défendre mbongo boliaka. Bokende ko défendre mbongo boliaka. Ko tia bango liboso. Bino bana na bino batanga kana ba école ya bien awa. Mwana ya Félix wana osoka Anthony azo sala ba tapage na Dubai. Champagne moko $2000. Asali boîte akangi boîte mobimba bakomi Prince ni Anthony Tshisekedi na Dubai. Champagne zo sopa lokola mbula. Bozwa kabana bato botinda bango na front. Mais bana na bino ba banda kosala ba tapage na ba Norvège na ba ni na ba Dubai. Peuple zaïrois. Potinda bana na bino te. Et la première des choses, ce sont des balouba qui doivent défendre leur pouvoir. Et là, vous avez ceux qui basissent sur les députés, basissent sur les ministres, bazwa siko base ya IDPS, oyo yebi se qui a retiré signature. Ah oui, dites amen. Dites amen. Parce que bango ba bénéficiaire ya pouvoir oyo ya Kagame apesi bango. Bana Félix, bango tout ba fana en Belgique. Aye na ba leader na bino politique à distraction. Bana ya Bemba, bango tout na Belgique. Bana ya Fayulu na États-Unis. Bana ya Katumbi na Angleterre. Bana ya Muzito bazalakawa. Bana ya Mboso bazawa. Bana ya Bahati même na 2013 tokende tolinge to bomaye na Liège, bato à Liège ba yebi ayeke na mariage ya mwana na ye, batimisa ke na voiture moko ezali na plaque ya France. Bahati Lukwebu. Baza awa. Bana na bango tout bazali banda bazotanga. Siko babanda ko enrôler les pauvres peuples, bacha bango na ba cher à canon. Bakende ko kufa. Na eloko bango baliaka te. Eloko wana nde biso epana biso ko lekate to banda ko lamusa peuple. Ba oyo ba yebi ke baza ba bénéficiaire à pouvoir wana, il faut ba enrôler bana na bango. Vous en avez effort de guerre. Il faut qu'on tape ba salaire na bino. Mais aux hommes awa, auto ça la manifestation pour na soutenir FRDC. Pour soutenir la manifestation, FRDC a qu'on a besoin a comme il y a Madesu ya M23 mutape si Madesu. Oh mon sous na ebisi bino abenga ki wayambo, abi bokecho. Ba yela ki biso Madesu depuis to check na moto T21 to lete Madesu zo to kakaka. So that event ra oze la Madesu alia. Madesu ango soke sali pe pulu eoza soka beti ka kaka na sima kuna beti ti tada point donc soda zo kende bitumba na pulu bato basala ba armée bangwana ba stérile le commando a expliquer bino comment na période na bango bazalaki ezana ba biscuit o ezalaka soko lié okobeta 2 jours ozoli atozo na mama ikaka babilo ba pesa ba militaire toilette ba okende na noté mais oya bino muto azokende na azokende bitumba diarrhée za ko bete o ayebisi maswa na etelema na na kota bon auti kolia Madesu esali 4 heures de temps na moto T21 soda ali na noté
après bozo bake ba militaire na biso pour le moment baza bien équipé na est mboka mais boza ba ndoki Israël Mutombo bonne information ya ke M26 boy so ko za militaire oza journaliste ya solo mais benga kana obengi en direct obengi na front benga biso to peso ba militaire baza na front pas oya bino wana baza fabriqué benga biso to peso vrai numéro ba soldat baza kuna ba pesa yo ndenge bazo vivre kuna boni koya ko sakana na batu boye bokanisi batu nso ba bolole bo bando faire gobe ba information mo ka lokuta boye ba militaire ba souffrir yo mutu journaliste M26 yo Israël Mutombo lo baké pour le moment armée na bino est bien équipée boy sa ville o récupérer boy bisa biso ke ville boy to beti to récupérer pour armée boy bisa biso ti lelo baza ko bundana nini na entre nini kibumba na armée na bino depuis babanda qui ça fait une semaine bazo bundela wana kaka armée na bino récupérer ta ville mon côté armée bono est bien équipée tous na ba vaya combattant na armée na baza trahir par bino bato ya Kinshasa na ba M26 na ba politiciens na bino bato trahir bangoti d'ailleurs ce sont des gens à féliciter baza ko bunda aza ko bunda muto aza na communication aza déjà en complice na ba ennemi nani ayebite moko féliciter à reconnaître que moke armée na bino za ko fonctionner ndenge wana ke ba infiltrer baza ebele na kati boya ko ibisa batoke armée za bien équipée za ko bunda pour le moment bo gagner wapi bo bundeli wapi bo la kisabiso ba image ya ville obino bo récupérer France 24 et ko bimisa bino di banda France 24 et bimisi ki bolole na bino di banda ya ba information na bino ya lokuta bato M26 ba serviteur à Kagame indirect ou bien direct bo kanisi bo ya ko manipuler nation ou bien diaspora biso to pour la vérité peuple zaïrois tozo senge pa na bino bo tia pression soki ya solo bino bato ya Kinshasa boza na souci ya est ya mboka boza na souci ya ba militaire wana ndena moni bolo bake soutien au FRDC bo kata ba salaire tout ya ba ko bandana no na Kanambe ko kita na mutu na ya Musala Félix ko kita na Marata ko kita bango bo yebisa bango pendant 7 mois 6 mois salaire ko kota te to futa no ba soda bo tala soki ba soda ba bunda te ba ko bunda bango me ko kate po boza infiltrer. La première des choses, il faut qu'on nettoie l'armée. Classe politique congolaise, il faut qu'on purge ango. Qu'on purge pendant la purge à munene. Qu'on baka pendant. Pour batulo kwa ba mboso ana ba katumbi ba bemba tout na ba pumbwa. Olivier Djangi, merci. Mais bozo partager te bande olanga ye. Bon, merci on a comme pena suka. Merci mingi na Mireille. Maman Mireille na pesi mbote. Place aux Ali. Donc, Nzambe a pambolayo, ça fait longtemps pour l'andangaï na média, à tous partager te Bosangé. Maman Mireille Bosangé, Nzambe a pambolayo. Merci mingi na bandeko tout. Je pense que na sali moi par nangaï y a responsabilité. Merci mingi. Merci mingi en tout cas Olivier Djangi, merci en tout cas. N'a pas partager vraiment. Merci en tout cas. D'abord nous sommes partager. Merci mingi na commandant l'État. Merci mingi na Thierry le commando. Merci mingi na Bokecho Yambo bandeko tu azolanda biso sans oublier les greffiers internationaux, les sages de mouvement, Maître Bola, merci mingi. Maman na Eli qui a zone 51, muto abombanya leki na maele, Zambia pambolayo. Merci mingi na CNN la beauté suprême. Maman Béatrice Lokwa, Zambia pambolo maman Béatrice Lokwa, sans oublier aussi maman na biso Christine Wayi, Zambia pambola bino, ngana sali par nangai. Bino pe bosala par na bino ko partager. Ce que vous partagez te likambo te. Mais ce que lingi to contre ba M26, il faut bango ba ti information biso to tindiki. Gradi. Na go si sa boete pona sana l'accès comment. Na mona ki bande boli misanga na ningi pona za ina sina déjà. Ba ute ko traiter biso awa ngana Bokechu. Komba ekufa. Botika li 4.
Botozo zonga Kishasa. Toke ko bunda na Kishasa kuna komba ya mayele. Bomoni ndenge bosuki, bozaka 4. Mais na 4 wana. Boute ko soutenir concert à impère na 4 wana. Pour toi 4 les oye belé. Mais comme bolobi toi 4, na 4 wana to bloquer concert. Na 4 wana to koma na base solide ya combattant fantôme. Mais bino bato bofinga ki biso. Bolobi ki tosila combat il faut komi awa esili to lia rambongo. Mais ti lelo na yo mona biwaka na media. Si ko awa bozo continuer à dénoncer di mbondo ne bobenga kae. Ozo lia pe mbongo ba ufuta yo parce que ozo tikata. Po biso to liaka yango to linga combat esila te. Yo siko leader na yo wana kiti. Mais yo tikali. Ngala kaise ne azo kitaboy. Bozo kita na epo na nini? Boke bosi sa combat oya biso to lia mbongo. Po bino boke kuna bosi bisa. Mais botikali lisusu awa. Na moni leader na bino akiti ye moko. Bino botikali ya bozongele biso isu na ba réseaux sociaux. O bolobaki ke bofandika combat ba réseaux sociaux. Mais na moni oleki na ngai na réseaux sociaux. Oleki ba émission zotindika chaque jour. Ngala kaise ke président na bino ndeka kiti boye bokozala na ye Sony o auti koyoka boyoka na ye ensemble. Martin Fayulu azui piaka moko bandeko na ngai. Piaka moko na bi orchestre nini beta piaka boye. Orchestre ni ba yamba ngo boye te. Parce que mikolo ba orchestre ndé comme ça ba plein. Mais oh to moni ya Martin Fayulu to ebisa ki bino ke to fungola coca gaz. Biso ba to fungola ngo gaz. Coca izaka elengi soki eza na gaz. Mais soki o fungoli gaz eza iso coca te. Au moins, nous sommes ici, leader d'Abignon. Sonia Attila, merci en tout cas, nous continuons à partager. Bandeko, tant que tu as beti mpiaka. Ils ont bisoté to firma qui amo. Martin Fayulu azaki soki akiti, tant que biso toza ko mobiliser machine à mobilisation. Bo bandeko moi soki akiti boy somo. Akokita na 11h ok no koma nanda ko na 18h 19h. Plein. Ataba beti ba gaz. Tolandanana. Po bino tembendeko boye bisa biso full eza wapi po ye moko Martin Fayulu na moni atité o bachela kinga 2000 policiers po soki bachela ki 2000 policiers la kisa biso kasibatoire Martin Fayulu en pleine arrivée na ye bande bola kisanga batu oyo Martin Fayulu ayazolo baki ba empêcher ye batu ba yamba ye bola kisanga batu ngo baza wapi Martin Fayulu bozomona basakana na peuple te soki peuple ebisi papa tikanzela ozui ezazela mabe tala ya na tia na son po ezake oh sali montage son ezate oyoka bandeko à partir de makelele boko estimer nombre ya bato à partir de makelele boko ebata nombre ya bato kimi bato baza ebele boyoka à partir de makelele dia boko eba bato bazaki ebele yoka piaka tango moto tambola ici dans la vérité te t'as la conséquence. Aza olobela ba policier bato ba sauver na honneur na yo ba constater ko bloquer yo Martin Fayulu avec une piaka bato ba bayete boyoka ata makelele bozoka eza makelele ya fula makasi te ale abandi bota la caméra alobi kana sala théâtre ya kolobela ba policier mais soko tali fou les ate bota la caméra botala nzela yango wana botala bomoni bato wana bozomona bato est-ce que bandeko bozomona bato place wana tala aventure
aokosa kotomboka obeti mpiaka. Bozomon bato yango baza wapi? Bazo balusa kamera baolinga balusa te po abeti mpiaka peuple azoyoka lisusu Martin Fayulu te. Papa okoya koya attention pamba na koganga. Okoya koya babatu baye te ba répondre te. Batu ba comprendre que Martin Fayulu aza ko sa ya Kabila ya Tshisekedi papa. Bato ba fula eza biso. Bato ba fula Martin Fayulu eza biso. To boto liyo yango to bisa ke to kosila lokola koka ici ba fungoli gaz. Botala bomoni batu bande ko bomoni batu wana. Bomoni batu bande est-ce que bomoni batu? Est-ce que bomoni batu? Asakana batu mosuté comme botouchaki biso. Tout ça qu'on a vérité que ce monsieur il n'est plus dans les combats. Bon, les conséquences. Il fait beaucoup de à humilier naïe. Au tika libiso a kokosa ba image belé. Yo lia ka kombongo te ya komba. Pourquoi tika libiso sozo loba loba? Komba la biso zande ko loba. Yo siko zo loba tile lo zo tika te. Aventurier. Ta ne leader na bino asambo. Ta ndinga sambwe. Tu as vu ça qui vient que tout ça fort. Combat où ça esprit, ça spirituel. Tango déjà biso tout ça koloba, tout ça koloba. Nzambe a ko toucher ba milimo ba to bo déplacer te bo kendete. Tala humiliation. Humiliation à ma casse. Okomi ko forcer même au sang ça ba policier ba. Policier salinine. Police ezavana pona ko sécuriser ba bien ba. Soki ba komi ko beta ba to wana ndeko mabe. Wana na moni ba beti mutu te. Ba beti mutu te okomi ko finga bango. Olingi kaka ba filmer po ba mona ke ozotomboka. Metango ba balusi caméra boy bomoni batu. Martin Fayulu. Yango biso peto ko beta Martin Fayulu. Bora ngo ndenge beti na internet ya. Martin Fayulu. On peut sa bise dans les vides. Merci, Vingi Badewala. Zabé pas pour la ville.